parce que nous avons des babakou à dire qu'ils sont à sécurité. Mais ça, j'ai eu un katia, l'oyemo, nous avons des babakou, j'étais vraiment sérieusement malade. Et malade, on a kinga, il fallait qu'il coopère appendicite, la kyste, et on a kinga vraiment la passe opération, c'était tellement grave. Alors je disais au-dedans de moi la vie, Seigneur, si tu me fais grâce, tu me fais sortir de cet hôpital, dès que je sors, je dois aller chercher. Na l'état que tu flashais dans c'est ma Koufaki de 23 heures à 20 heures jusqu'à le jour suivant, à 7 heures du matin, maman Langaza présente, et à côté qu'on peut ça m'a flèche. Maman, il y a seulement moi c'est vrai. Tout le cas témoignage, confirmation, la maman, maman, ça n'a que, maman, on a encore monté, et prochainement, continuer dans le témoignage, mais tout parce que comme la soeur émission, maman, il y a sœur, ma biso prudence, à Zawana, donc, il y a autour, il y a biso loué, mokitoko, avoir encouragé, combattre toujours la poste, il y a mon père, c'est vrai que moi, on a encore fait maman. Papa. Ndiyo chomolike solo penza mwana akufaki akufaki penza akufaki espoir esiraki nango espoir esiraki oyebikaki okomi na ebembe boki nakokuta nde biso na mboka na biso basalaka soki mama akufeli babandi kobongisa bakangi yo elamba na loketo tusa bakanga ngai après na 3 heures banda 20 heures et 3 heures du matin, après moi, on a un problème. Donc, on a déclaré que on a couché. Donc, c'est la caca. Bon, c'est la caca qui m'a coupé. On a hôpital. On a déclaré qu'il a couché déjà, vous avez botché à la mort. Donc, c'est la caca. C'est la caca. Donc, tu as été, c'est la caca, ce qui est botché à la mort. Bon, les gars, Anthony, maman, prudence, tout ça, témoignage approché, mais là, je flash. En tout cas, c'est pour cela, maman. Tu pas la banne, c'est bon, mon de colon, on a balobi à ça, ou fille. Moi, c'est la pression que on tient dans le monde, qui va donner la langue. C'est belé, couper bon, kanga, esprit, oh, qui t'en a bon, beaucoup de gens vivant la mort. Moi, on a dit, que akufi bokosi na mobile oyo komona kinga bumani na lingwa kuna ayekola mbana mobile kusi bokosi na mobile en tout cas maman prochainement tous on sont vexé parce que tu vas na Belgique donc quand on a besoin ya témoignage à maman na surveillance. Voilà, shalom un grand merci à vous tous qui êtes connectés sur notre meilleure chaîne d'avant Céleste Nzebalola et si ka bokande et qui tarana le na malote na isala bonzambe na bonzambe lola ezofuta simona oto ya kolobaki nzamba boye tokoye biso soit finalement azosala biso elongo na pasteur efezamisi à la bouche autorisée de l'éternel de Pizérique na filomoko ya motema ya Bivens Bomo depuis Londres na maman Gisèle mukele motema papa Emmanuel na Boston maman na biso maminduma depuis la Suisse zamalola amona pe amona maman Cécile Chika depuis Ottawa, motema papa de Mayala, na bosa été ma petite sœur Sarah Yoka, motema papa Sebi Kurolendo, na Canada. Bonzambe, na bonzambe, non la ezofuta, si manato ya kolobaki nzamba boto. Voyez, nous sommes en direct de la Belgique, Dieu nous dans les seigneurs. Excusez. Après France, Paris, pour assister à l'événement. Il y a l'église La Bonne Sémence chez le pasteur Charles Bosrabaneko, mon qui réveillant de Kaki. Nous avons la s'est manifesté Makasi, plein à craquer. Donc, le pasteur Charles Bosrabaneko nous a mis d'accord. Là-bas, événement, s'est passé dans l'église, mais concert, qui est ASBL, devant l'amour, et organisé qui, avec la femme Tama, qui toque au Makasi, qu'on est café station dans la marche Charlie. Et dans Moussala Kitoko, pasteur Charles Bostra Azosala. Après Paris, on a dit en Belgique, à Bruxelles, et si quand nous beaucoup avec la humble servante de l'Éternel,
oyo ke tokosoane na mokolo lelo na kombo ya mama na biso Prudence Kungu. Donc mwasi aki bonzambe tokitisa lelo na doyengo na mbala pe na misala. En tout cas, témoignage pe ya makasi ekozala. Restez toujours connectés, partagez cette émission. Bokozala béni, bokozala édifié, partagez la vidéo pe s'abonner massivement. Vous avez la humble servante de l'Éternel, maman Prudence. Shalom, maman. Shalom, papa. Bonne santé, ça va? Oh, par la grâce de Dieu, Dieu me fait grâce, ça va. Waouh. Nous devons avoir pour la première fois. Shalom, shalom à tout le monde. Shalom na bana na nzambi nyonso. Ngawa bino, c'est la Prudence Kungu, ndenge papa na biso na uti koloba. Et j'aime bien qu'on m'appelle l'amoureuse de Jésus-Christ. Yamana pona yope, muto yamba Yesu, lokola mokonzi, okotisa lokola Seigneur, yopoza amoureuse du Seigneur Jésus-Christ, bopambolama. Donc, on a amoureux, il y a papa, il y a bala auto, amoureuse de Jésus-Christ. Amoureuse de Jésus-Christ. Jésus, ça va là, auto, papa, ça va là, il faut amoureuse. Atondisa motema na nga na ekulu sabalaki biso. Aza fiancé, Bible dit Jésus est fiancé à un seul époux, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment, maman Prudence, c'est bande au vaso dans la biso. J'aimerais avant tout côté dans mon jumbo, il y a ma soeur, il y a le dos, aux en a pas où il y a mon ami dans Nzambe. On peut suivre ce que la régie va nous proposer. Hein? Une très belle chanson tirée de votre premier album, Maxi Single. Alors, Bassali, premier album, ils allaient Only Jesus. Ils ont un titre. Alors, Maxi Single, pour l'album Only Jesus, est venu. Donc, Audio Mango sorti Mango Valaki en octobre 2023. Alors, le temps, ça la clip, le Nzambe qui tikandi moko lobaka, na juste sur 4 chansons, Maxi Singer, na dit c'est bon, na le ko na marché 10 chansons dans la moko, mais dans un album, All You Jesus n'a ko présenté, il y a 4 chansons à Maxi Singer. Merci beaucoup, la servante de l'Éternel. On suit ce que la régie va nous proposer et on se trouve toujours ça pour la suite de notre émission. C'est la Rola. C'est parti. Voilà, bonzambe, na bonzambe, lola, ezofuta, si mananto ya kolobake nzababo eto paye, le soso api, maman, ton ami, extrêmement voyage, et là, nous avons mon enregistré. Les alliés chansons phare, album Only You Jesus. Donc, Zembongo, les alliés Only You, qui ont des chansons phares, et album Oyo, Nzamba Pessinga na City. Message n'est pas katal, il y a un zéro autour. Alors, Only You Jesus, on est en anglais, na français, tu as dit qu'ils allaient, il n'y a que toi Jésus, seul toi Jésus. Donc, na li kolope na se, tozana mutu mususu te, yangwana Anne a compris kiango. Anne a le dit, il n'y a pas de rocher comme toi. Elle dit, il n'y a que toi. Anne a le dit, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Donc, na li kolope na se, tozana mutu mususu te. Donc, message est na kati ya nzembo na biso, Only You Jesus. Ndenge na uti koloba, la servante Anne a compris qui a le dit, il n'y a pas de rocher comme toi. Elle dit, yon tolokotaka mutu na poussière otomboli. Yango tango pe natalaki nzembo oyo Only You Jesus, nazalaki na Allemagne po parcours nanga, natambola tango na uti Espagne navandaki na Allemagne moke, nazalaki koyemba po d'habitude nazala so air à prière ekoki nazwi guitare nazoyemba, nde bonzambe kitaki kati nanga na nzembo Only You Jesus, nazwaki message ya nzembo oyo yango wana Seigneur a sungai composé nzembo Only You Jesus. Donc tout simplement, ils ont un message kakake na nyonso to tosala na mokili. Na nyonso oyo toza nango sans Jésus, okoki kokende liboso te. Donc progression exacte sans Jésus-Christ. Tout simplement, message eza na kati yango wana. Okay, merci beaucoup la servante de l'Éternel. Message na kati yango wana. Maman, na nyato tcha un pas en arrière. Ok. Malamoko, musicienne chrétienne, Olosera Nzambe, Obutu Wapina Nzambe. Qu'est-ce qui vous a poussé que le lot s'est retrouvé dans Elangwela Nzambe? Merci pour la parole, frère Selvin. Alors, ngai koyemba, nabandi koyembela Nzambe dès le bas âge.
nabandi kolinga koyembela nzambe. Alors ma sœur ba frère nanga tango bango bazaki kokende déjà église bazaki koyemba déjà na chorale tango bakouta chorale na pokwa tozoko sala ba répétition bazoko ko entraîner ndenge nini ya koyemba nabandi kolinga nini koyemba. À un moment donné, comme la parole de Dieu dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors il y a qui ko sala été na yoka album ya ba ndeko na biso kunda sister na linga bango mingi na pesi bango mbote esika bazali bayembaki banzembo na bango album na bango ya tumbi shai zula alors quand on a album on a dit Nzambe si tu me fais grâce un jour naimba lokola baya nanga ono sepela mingi. Alors il y a kokoma na un moment donné na ki kombela j'étais vraiment sérieusement malade. Malade wana emenaki nga na kufa bayaki koopere nga appendicite na kyste emenaki nga vraiment na passe opération c'était tellement grave. Alors je disais au-dedans de moi na vie Seigneur si tu me fais grâce, tu me fais sortir de cet hôpital, dès que je sors je dois aller chercher un groupe d'adoration pour m'adorer. Alors, comme la parole de Dieu dit, so pesi promesse nanzan de ne tarde pas pour l'accomplir. Alors, tant on a bimaki hôpital, nde nakende koluka un groupe d'adoration, et ce qu'on a qui kosa la carrière nanga musicale. Alors, nakende ki kota orchestre mokezalaki na mokali ponga na zamo na mokali ya na quartier Kimbancheki. Pardon, na commune ya Kimbancheki quartier mokali. Tant on a fait kokota groupe wana ya adoration kombo nango ezalaki Paradis Musique biso pe tozalaki non loin ya église wana et pas ba prêtre nde kuna na bandaki koyemba kuna pe nzambe ya kosala nga grâce to ya koyeba na bébé Souza la sœur Souza lelo tobandeki kobeta na bango mingi parce que prêtre wana alingaki bébé Souza mingi tobandeki kobeta ba campagne ba promotion tozalaki na tobandeki kobeta mingi na bébé na sœur bébé Souza. Tant tovandi na cet athanase toye kolongwa tokei na Saint-François Xavier na machine na Petro Congo nde kuna esika nakinayaki kokutana na bakunda sister prêtre wana bandeki kolinga bakunda sister basere nanga mingi na bi oh quelle grâce nazalaki kosepela na bango mingi esali mpe ke toye kokutana tobandeki kobeta na bango bapromotion mingi nde toye konatna papa na biso lisusu Paul Balenza Paul Balenza vie nouvelle en tout cas tobandeki kobeta mingi ba concert ba campagne donc ba promotion tozalaki nango tozalaki kozala na bango ensemble et puis tant na longo na biso parcours nanga non tant na longwe wana na ekokende nazalaki kaka na Paradis après nayaki so koevre na groupe mo na 13 mairie na limité na studio ngai mais napesi bana ngai mais nyonso mbote partout où vous êtes que Dieu vous bénisse. Alors kuna pe nayaki koevre nayaki koyeba ba musicien ebele oyebi kata boza na studio ozo koaccompagner bato pe bazoya bozo koaccompagner tozosala banzembo kaka na kati. Donc, c'est ça un peu parcours nangana koyeb ça. Vous avez vraiment un parcours moulay. Alors, qu'est-ce qui a fait que bébé Souza Bobanana me ya bima liboso no banzembo yebani jusqu'à présent vous n'arrivez pas vraiment à s'imposer dans la musique chrétienne. Merci pour la question. Au moins, de l'autoloba, nous allons mettre à temps et à circonstances. Biso na Kinshasa omoni eza tango ozosala esika biso tobandeki kosala tozokosala epa baprêtre. Alors bébé Souza azalaki déjà comme na papa ne bazalaki kotambola déjà mingi nga nazalaki vraiment kozala na bagroupe mais bébé Souza azalaki kosala miziki neti solo bazalaki kotambola mingi mais biso soko otali na bane ba 98 ba 97 au retard la tozalaki kobeta ba concert mingi ezalaki lokola na neti lelo te ba réseaux sociaux ezalaki lokola lelo te donc sere wana ezalaki ba bande cassette ba vidéo wana alors promotion mpenza musique ezalaki neti lelo te mais nde nautoyi biso
nzambe aza nzambe ya circonstance aza nzambe ya temps temps na ngai nde ekoki sikoyo me na niveau ya Kinshasa naza na banzembo mosusu oyo nasalaka bampe bayebi nasepe na olobi ke temps na ngai nde ekoki sikoyo liboso temps na yo ekokaki to bana koforce non na bandeki koforce te ndenge nauti koloba non ndenge nauti koloba temps nzambe eza temps na biso te sikoyo nayoki oyoka nzambe ayoki oyebisa ngai wi nayokaki mongongo ya nzambe parce que omoni bamisusu omona toza ezodépendre na mutu nyonso asalaka eloko peut-être osalino kaka posala toza na bapele toza mpe na bato mosusu oyo yo moko olingi omisala mais ngai vraiment surtout mpo nasala album oyo nayokaki mongongo ya nzambe nazwaki vraiment bamessage ke temps ekoki oyo nakoki kosala album yango nayaki kopousse ngai nasala album me koyemba na akompagne bato nayemba mpe banzembo na ngai mosusu nakomposa mpe banzembo ezalaki na bakati ya baalbum ya bagroupe nde nabi na ngai me na paradis musique neti nzembo na ngai oyo nasali na Masu Singer eza ya folklore eza monongongwe ntango bato bakoyoka ngo donc monongongwe eza na Kikongo ngai nayemba na ngai na minoko nyonso neti tumbisha na interprété mpe tumbisha ya bandeko na ngai Kunda Sister na album na ngai ya On You Jesus na interprété nzembo wana ya tumbisha alors nzembo oyo ya monongongwe bokoyoka yango bamisusu bayebi deja nzembo wana nayemba yango deja kala après susu nzembo mosusu nasenga na nani eza banzembo moko eyembama deja nasala mpe baclipe nango na kino nde nalobi nzambe ntan na ngai ekokaki te sikoyo nde ntan ekoki nzambe abimisi ngai mpo nasala album nabeta sikoyo miziki solo mpo na lokumu na nzambe. Merci beaucoup mama Prudence nasepe kaka nango moment wana ezalaka nanga te ntan na nde ekoki. Ok, merci beaucoup. Tokoki koma vocal ya tumbisha ou nzembo na moko oyo otikoba ya Kikongo ya Kikongo wana eza na Masu Singer donc nabeti yango wana ezali monongongwe donc monongongwe elobi ngai nalingi te donc kosalela kotika Jésus donc ezali na Matthieu 4 ndenge Satan aki kotante Jésus aki kotante alobi soko oza mwana nzambe obongola toyebi lisolo na biede bamemaki Jésus Christ na ngomba obongola mabango ekoma lipa alors Jésus alobaki moto akobika kaka na lipa te mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu yango wana nde nzembo wana donc nayembi yango totolo ya mona si ya katu atana matadimata mukanda tine kambange mwana nzambi kitula matadimakala mapa motukaki na moyo mumapako monongongwe la à suivre beaucoup l'andango et pas papa la non tu dis que na posa en tout cas to beti na boko a moni que ça va na comprendre nzembo que ta na ya nzambe bomé ko amen au forcer que des moments nzambe te cette fois-ci ozo bandana nzambe ozo na appui na nzambe ozo reconnaître pe ko bandana nzambe te maman non na reconnaître penza te tant to sala musala bien alobi tant to banda ko sala musala so za poussé Bible c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes saints ont parlé de la part de Dieu. Donc tant to banda musala toujours tant to sala musala nzambo za déjà na esprit moko zo poussé mais problème yango biso bato to comprendre likambo wana te mais tant tana soki ekoki papa arrivé mutu moko okanga oti ata bacio apipa biminda batiaka ngo na samisa te soki tano ekoki obima kaka ata obatani okobima kaka monongongwe nakotika yesu te donc monongongwe donc nakotika yesu nakamamika na yesu donc ezali monongongwe mukatuka muiswe monongongwe monongongwe mukatuka muiswe monongongwe wana eza folklore
bon naza lisusu na moko nayembi yango nalobi naza na nzambe. Ah, cette chanson c'est une belle chanson. Naza na nzambe molongo olobi ke okotika Yesu te aboye naza na nzambe. Est-ce que esi okomela mpe ke na bacirconstance moko boye na vie oloba na prie mpe mingi mais Yesu yango azoyanola ngai te moko ndimi komi peut-être que epousse oloba peut-être parfois que otika Yesu. En tout cas papa Alvin là ekomela mbote nyonso so teleta na Bible bajob ekomela bango bajob bamodi mokolo babotama toza bato donc comme na mosuni na nzoto mosuni boye et arrivaka mais le Bible lobi l'esprit est bien disposé mais la chair est faible. Donc le kola nzamba ayebaki azoki molimo na yakotisi kati na biso yango wana toza toujours na force ata tolingi lokola nzambe alobi esprit eza bien disposé donc esprit ya nzambe eza kati na biso eza bien disposé biso bati tocomprena toyebi nzambe papa Alvin eya na buteya na moi nakotika nzambe te mpona bandeko bazolanda yo aza na mbeto hôpital aza na basituation moko très difficile rien ne marche azoprie solution ezozwama te akomi kutu bakomi kutu okota na Yesu na ye doute kolobaki ye mpe apeya bachangement ezalaka te apeya anikaka te apeya avansaka te akenda liboso te abalaka te bakomi na suka balingi batika Yesu message nini okoloba na bango? Mpo na nga na koyebisa ndeko mwasi ndeko mobali yo moto olanda nga en tout cas ko se découragé te nzambe oyo ndimela Jésus Christ de Nazareth akosata mokolo moko te atikala mpe bana na ye te donc atomoni pasi ya ndenge nini yo landa kaka donc landa kaka mpo Bible eyebisi biso nzambe abandona baoyo balukaka ye te donc soki ozoluka nzambe ata lelo omoni te lobi okozwa lobi okomona nzambe donc kangama kaka na nzambe na parce que Satan apesaka eloo te so sikoyo otiki okende wapi toza kaka na 2 mètres Bible elobi nul ne peut servir 2 mètres à la fois donc yo soko otiki nzambe okende wapi okepa Satan apesaka eloko te aza na eloko te donc yi kaka mpiko wana kangama kaka na nzambe pa nzambe solution ezali ata lelo omoni yango te lobi okomona yango yango nabeti na album na nga nzembo na album na nga eza moko Abakuk donc Abakuk elakisi nini Abakuk ezali moto nyonso oyo ayambi Yesu mokonzi mpe mobikisi moto aza na promese liboso ya nzambe yango naoloba na yo moto oza na promese yo moto oza na pasi oza na pasi ya maladi oza na problème moko ezotungisa yo moto oyambi Yesu ozalaka lokola Abakuk tikalaka na poste na yo vanda kaka na poste na yo donc zala na baplainte nde ya malamu mpo Abakuk so ntango na Abakuk de babi Abakuk azali na plainte akende na baplainte liboso ya nzambe baplainte nde eza nini yo moto oza na problème ozokanga baplainte nde eza misala malamu misala malamu yo osalaka liboso ya nzambe soki okabelaka babola okipaka baorphelin okipa mosala ya nzambe eza baplainte osalelaka nzambe eza baplainte oyo okende nango liboso ya nzambe obi nzambe kanisa ngai nzambe ntango ozwa buku na ye ya bomo ya tali ya bite en tout cas sœur oyo azoloba ya solo nzambe akanisa yo donc restez toujours dans ton poste yo moto ozolanda ngai tikala kaka wana Bible nzambe ayesaki Abakuk alobi na ye abi car c'est une prophétie abi car c'est une prophétie écris la prophétie et gravez-la sur ta table car lise-la couramment car s'accomplira certainement donc yo moto olandanga zala na kimia batela kimia nzambe wana komona yo moto aza mokolo na ye mokolo akopambola kinganzi yango akopambola mpe fulani te donc mokolo na yo ezali ese ekomama deja ndenge Abakuk alobi mokolo nango ese ekomama deja soki ezowumela zela ekokokisama certainement vraiment peni na koseka ane te baseka mwasi aluka elonga nzambe te ata lelo ezosimba te sika suka ekosimba kaka mama toyoki naza na nzambe vocal naza na nzambe naza na nzambe nzembo wana eyembani boye
Ok. Caleb. Caleb. Ok.
Lola Yesu futa. Mo le bike nzambe ayo kapelo sabolama. En tout cas, félicitations à Nzembo, la bande de la biso. Mais, il y a une bande de consos, au début que Nzambe yo kapelo samuna. Est-ce que il y a un samun yon Nzamba yo kap? Nzamba zaka obligé yo le samuna biso. Balo samun yon tout ça est là. Balo sambo Nzamba yo ka le sambo yon sote. Mais tobo sanate, bible lobi na biso, loboko na Nzambe za mukusete, pelito na ekanga makate. Nzamba ko ayokaka me aotaka kate okozo ozo sambela soko ozo respecter makambo ya Nzambe te Nzamba ayoka losambo na ote to ba neti batu misusu oyo basala baza misala mabe sanga mutu abongo asambela Nzamba ayoka losambo ndenge ayoka losambo te donc Nzambe akoki koyoka losambo nde babi losambo ya mutu masumu epesa Nzambe kanda Nzambe ayoka malobo ozoloba me aotali na kati oza propre te po ayoka losambo na yo. Alors, Nzamba yoka lo sambo ya bato bazo pratiquer makomi na ye. Bato bazo la volonté na ya Nzambe. Nzamba yoka lo sambo. Ba misusu bazo la biso en Italie qui azo sana ye volonté Nzambe. Ayibinda ko ya ekobote kinduma te mabete masumte mais azo prier Nzambe. Ba makambo ebele zo komela ka na vie. Bien sûr. Azo mo lo sambo na ezo umela. Ndenge mona Jérémie le dit que pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est que la souffrance n'est vraiment remis qui a épaulé là. Parce que Jérémie, à la prophète, Nzambe, écoute Nzambe, ce qui est très grave. Nzambe a le dit qu'Aïeba qui est banane à l'ibou maman naï, Apona qui est déjà prophète avant qu'il y a beau temps. Mais, le Nzambe Apona qui, Aïeba qui est depuis Kala, mais Azoya Kolela quelque part, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? C'est comme si que le sabo na Nzamba yoka qui a monté n'enimote na bande comme ça, comme na situation, na circonstance moi ya passe, malgré bazo prier, bazo monter bataille irréprochable na mission Nzambe. On dirait le sabo na Nzamba yoka comme. Amen. Merci papa divin. Mais Bible na mukane Ecclésiaste, Bible zo babo. Bible lobi Nzamba asala nyonso eloko moko te Nzamba osala su ya sika. Donc tozo vivre lelo c'est salama. Eza na bato déjà balekaka na makambo biso tomona lelo. Tout à fait. Donc mpona koloba ke badisiple moto mosusu batuni Jésus balobi mutu asalaki nini. Eza mpona basumu nayebi baparent na ye mutu basalaki makambo ya boye po asouffrir boye aveugle de naissance amona te boye. Jésus azongisa nini abi mpona gloire na ngai ekokisama. Donc comme pour dire ndenge otuni eza na bato soki omoni kozo se reproche nono eloko moko te devant Nzambe vanda nde totoza makambo ya bakupa tan eza prophétie ntango yango ekokisama. Donc eza ta ya Nzambe eza na ntango moko eza fixe oyo Nzambe abongisaki oyo Nzambe abongisaki mpo apambola. Donc soki omoni ke ozoko se reproche na eloko te liboso ya Nzambe t'inquiète vanda kimia ta ezali ntango eza fixe oyo Nzambe apambola. Vraiment. Donc tant convenable na biso autozomona ke Nzambe oyo eza moment convenable fo ya ko bikisanga fo ya ko pambola eza na moment convenable ya Nzambe. Volonté na biso bato mokili yango te volonté ye moka dit mes pensées ne sont pas vos pensées. Donc tant songa na o compte nazolinga nazo eloko moko lelo awa nasengi Nzambe Nzambe apesinga te nazomitumisama enso Nzambe amoni ke so apesinga lelo peut-être na obunga nzela na ye peut-être na opengwa Nzambe ozela bukanga nakomba zali na place oyo alingi po apambola nga po lipambo parce que soki yozotambola mabe Nzambe apambola lelo bakobotola yango bakoyiba yango bakoyiba Nzambe alinga prépare yo ozala mire spirituellement po tanga kopesa oyeba ndenge obatela lipamboli na donc mpona bato bazozela lipamboli epa Nzambe bozose reproche na eloko moko te vanda kimia kitisa motema na yo eza na temps eza na mokolo esi ekomamaki deja Nzambe jour wana soki ekoki ekoleka te
Nzamba kopambolo pe lipamboli na yo oya nzambe elumelaka toujours. Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc son nzambe apamboli yo bien dans le Seigneur mutu moko abotolo yango te okosimba lipamboli na yo okosepela nango pe okozala mutu nesengo. Nzambe abosani yo te eza na ta na yo pe na saison na ye nzambe akanisela yo. Merci beaucoup ma maman Prudence na bande obazola na biso nzembo kitoko nzambe ayoka losambo na biso mais na bible mama eza na bandeko mosusu neti ke exemple ya Paul na échade na ye bible ezobake Paul a prié à plusieurs reprises atika kozwa réponse favorable ya nzambe mais yo ozotalisa biso kuti oteya biso ke balosambo nyonso tu ya baoyo babengami ke ozotamona kobala nzambe nzambe ayoka losambo. Sans oublier papa Elvin autolobaki volonté nzambe. Nzambe za makambo susu atalimani Paul ndongo lobi wana. Paul abandi kosala ba miracle ebele. Nzambe ayebaki pourquoi nde ko guérir ete. Peut-être soka aguerisaki ye ndambo na komi lokwa nzambe. Tout à fait. Donc ozomona nzambe azalo akanisa lokwa abiso te. Donc nzambe kanisa lokwa biso nzambe amonaki ke soki aguérir ye yango nzambe atikaki ye bongo mpo bato bamona ke papa levi nzambe akopambolo lelo lipambolo na apesi yo grâce moko eza mpona yo te nzambe apesi yo grâce osambela mpona bato babika ata mosusu oza na eloko moko yo mpo luka nzambe asalelako donc ozosenga motu mosusu asambela mpe mpona mpo soki nzambe apesi yo nyonso na famille na yo ozosala bamiracle na ndako nosala bamiracle na sante osala bamiracle obanga nzambe tomona kokomi lokola nzambe omoni moïse akomaki nzambe nzambe asalaki ye die liboso ya pharaon moni bana Israël bakomaki kofukamela ye bakomaki kogumbamela ye moïse akomaki lokola nzambe mais oyo nzambe asalaki kati na ye ntango nzambe abengi na likolo ya montagne atikalaki kuna bana Israël bayaki kocomprendre que en tout cas c'est seul Dieu qui a décider quelque chose na bomoi na biso. Merci beaucoup maman, merci maman Prudence. Na message kitoko tous les Abakouk to pesi bino mbote tozali pe na moko oyo awuti oyembela biso nzeli Abakouk tikala toujours na poste na oye moko pe moko ya Abakouk maman batokota na mozindo pe Abakouk mosusu ezaki okufa kosekwaki témoignage na yo. Tobete vite fait puis tu rejoins en aussi ma konza o makambo nzamba sali okufa ndenge et c'est pas ça qui ndenge flasher ka prochainement toujours. Oui, c'est mieux à la prochainement parce que c'est une longue histoire na koki ko betango sikote. C'est vrai ko okufaki. Ouais, alors ndena lobi na bolenge nanga na lika que to flasher ba on sait ko okufaki. Nakufaki de 23h à 20h jusqu'à le jour suivant, à 7h du matin, maman Langaza présente, et à côté qu'on peut sa main flèche. Maman, il y a solo moi c'est vrai. Tous les cas témoignage, confirmation, maman, pour ça, mon cœur. Maman, on a monté et puis prochainement, continuer notre témoignage, parce que comme il y a émission, maman, il y a sœur, na biso Prudence, Azawana, donc, oya auto yem, ya biso le yem okitoko, avoir encouragé Abakouk, batika toujours na poste yem au Abakouk. C'est vrai que moi, on a fait maman. Papa, ne chobori ke toboke musika te, ya solo penda mwana akufaki. Akufaki penza akufaki donc espoir esilaki nango espoir esilaki oyebika ke okomi na ebembe boki nango kunda nde biso na mboka na biso basalaka soki mama akufeli babandi kobongisa bakangi yo elamba na luketo tusa bakanga ngai après na 3h banda 20h et 3h du matin après mwana ayekola donc baminga basi badéclaraki bato balobiki akufi tozela kaka bozelaka boki na okunda batia na mort na hôpital badéclaraki akufi déjà bozwa botia na mort tozela kaka docteur alobi obenga ngai te bozela kaka soki ngunga ekoki batia na mort oyo azali mama Prudence tosala témoignage approché déjà ici flash en tout cas
C'est pour cela, maman. Plus pas y a bandeko, ceux qui ont monnaie de colon, ben mais n'a pas le bic à ça profit. Bon, c'est la pression que on tient dans mort, qui vous donne la non. Intervention ya nzambe. Ebele bakufa bongo bakanga ba esprit na ba on kitan na bango. Beaucoup tient bango vivante na mort. Non na yebi ba mission que akufi boko c'est na mort mais oyo ko mona ko ndia bunani na liwa kuna ayekola mukana mort mais ko boko c'est na mort. En tout cas maman prochainement, tous on sont à Bruxelles, parce que vous avez la Belgique, tout quand on a Mosino, il y a témoignage à maman à Prudence. Tu as dit ça qui vient à Kenza Mazabi, dernière espoir, recours et d'aller dans ma bourre et en Zamba Rôle. Merci beaucoup, maman. Ok, voilà. Bien aimé, c'est la fin de notre émission. Maman Prudence, tu connais la fouque à l'émission dans Misso, message, na premier album au saut du Misaki. Vous avez un quatrième album? Au premier album Nangana Loba, de Nautiko Loba, na sala banzembo musuli na imba na album abatu. Pas qu'on le c'est single pour bimisi. Na si single peine bimisi, donc na 10 chansons na marché. Alors ce qui bolingi bo mon ngoma la on est album All You Jesus. Na ko invité bino boko ta na chaîne Prudence Congo betika Prudence Congo ndi boko zwa ba nzembo nyonso tu ya album All You Jesus boko pambola ma bien aimé dans le Seigneur, profitez de la grâce que Dieu m'a donnée et vous serez vraiment bénis et boko pambola ma boko yoka ba parole o eza dedans na kat album All You Jesus boko pambolama parce que nzamba bengi na pona musala na boko ka témoignage prochainement ndenge exala kina banda koyemba après avoir c'est quoi nzamba sikisa kina nzambe na lola biki surtout na loyemo message clé ni eza na kati ya loyemo abaku parce que nzambe ya babaku abiki so asekisa message ni eza na kati ya loyemo abaku nzambe abaku donc na uté koloba na zobaki déjà na franchise qui déjà abaku na kati donc message à Bakouk ezali pour na yo mto na promesse moko quelqu'un qui pas nzambe donc peut-être ko loba ke ngai naza déjà na nyonso o naza nango naza la déjà na nyonso naza na poser le côté mais to bossa te comme biso les enfants de Dieu tu veux la promesse moko mine otozelaka retour ko ya Jésus-Christ donc enlèvement, enlèvement. Donc, ça promesse, moi, comme nous, on a bien aimé dans le Seigneur, à ne pas rater. Donc, comme ça, on a tout cas, on a et moi, comme on mais toujours, c'est la Jésus-Christ, on va pour kamate église, pour toquer. Donc, ce qui est dit que, à Bakou, comme on a le bien, à Bakou, que ça, nous, on a la promesse en Zambé. On a le lot, comme on Zambé, à la caille. Donc, Zalaka, na poste, na yo, toujours présent na poste na yo alors okozwa nzamba kopesa onde na baki déjà prophétie c'est pour maman zala kaka na kinya okozwa o nzamba bombelaki. Merci beaucoup à tes omela okozwa toujours maman nzamba tikala na nyongwa ya bana il est là toujours pour la conseiller ça biso maman to komi na suka ya émission na biso message ni no ko bana bandeko album c'est béni. Album kaza déjà un album déjà c'est bini alors on a ko senga na bino kande na lobi bokota déjà bokota déjà na chaîne Prudence Congo boko zo banzembo na ba clip nyonso c'est bini ba clip naza na montage boko quelques clips déjà ezokota déjà muke boko zo ngo déjà message clé eza na kati album no eza message clé eza kaka ke na bomoi na yo ndongo zali foye bango ke na likolo pe na se na mai eza na moto mosusu te oyo akosa le bolambo lokola Jésus-Christ de Nazareth. Donc atokei na gauche na droite papa na yo te mama na yo te oyo akoki kosalela yo lokola Jésus-Christ nde na nzembo mosusu na Maxi Singer na nga nalobi tata te mama te alingaka nga lekola yo donc nakosenga no bokota bokopambolama donc message clé nanga na kati album ezali eza na moto mosusu te nde nalobi il n'y a que toi Jésus all you Jesus il n'y a que toi Jésus bien aimé na vie na yo na bomoi na sans Jésus okokende nulle part okoki kosala eloko te sans Jésus donc bomoi na yo il faut opesa bomoi na yo na kati ya Jésus Christ mpo yo oyebana kopambolama na se na moi yo mpe
un jour beaucoup na mokondi na mboka na lola. Merci beaucoup maman Prudence. Album, déjà combien de titres maman? Nazana 6 titres. L'album All You Jesus et Maxi Singer nazana 4 chansons. Debo ozwa 10 chansons na bino eza po na bino. Pour décortiquer nze moko na moko prochainement. Tozo mosusu bo je crois na mois ya février maman. Fin février tozala par la grâce de Dieu. Bonzambe qui t'a sous na loyer mope na lola biso. Merci beaucoup maman na ndemo ya biso. Merci na maman na biso pe ndenge ya biso ki toko makas ko le kana sepena accueil. Merci na mon petit Caleb donc nzamba lola pamola yo bonzambe na bonzambe lola izo futa simana onto ya koloba ke nzamba boto kwai biso so na masa zo sa biso message no ya soka na ba oy ba na biso du début jusqu'à la fin peut-être na bossa ni question moko pour répondre tout ngai na zopesa kaka mbote na bana nzambe nyonso nde nauti koloba boconsommer vraiment album All You Jesus baparole eza na kati ekopambola biso makasi boadore nzambe botombola nzambe boluwe nzambe na banzembo eza na kati donc ndenge nabeti chanson oyo Habakkuk c'est un cadeau pour tous les Habakkuk du monde entier bolanda nzembo oyo malamu bokopambolama makasi. En tout cas, kola pambola biso, Jésus revient bientôt. To bonisa bomo ina biso parce que to yebi mukolote akoki koyana tonga akoki koyana pourquoi c'est vrai to lo bakata on sur Jésus revient mais to yebi mukolote to yebi ngongate peut-être ce qui Yesu aye le lote peut-être ko kotika biso le lote yebi batebele bazaki cher pas na biso le lo bazasu na bomo ete yango na osenga na ndeko na ngai moko eleki nyonso ya motuya zala na Jésus Christ kati na yo zala na Yesu kati na yo soki lelo na moi de na pokwa okobika parce que oza na Jésus Christ kola pambola biso. Merci maman Prudence. Voilà beaucoup de la chaîne maman Prudence. Oya auto yemi biso le yembo kitoko avoir encouragé Babakou batika toujours na poste yembo pe Babakou. C'est vrai que moi on a kofaki maman. Papa. Ndenge tshoboli tokokende mosika te ya solo mpenza mwana akufaki mpenza akufaki donc espoir esilaki nango esilaki oyebi kaka okomi na ebembe bokende kokunda ndenge biso na mboka na biso basalaka soki mama akufeli babandi kobongisa yo bakangi yo elamba na luketo tusa bakanga ngai après na 3 heures banda 20 heures 3 heures du matin, après moi, on a école. Donc, baminga basi ba déclarer que ba lobi ka kufi. Donc c'est la caca. Bon, c'est la rabo qui on kunda. Bacha na mort. Na hôpital. Ba déclarer ka kufi déjà bozo bacha na mort. Donc c'est la caca. Bozo la caca. Donc là le bo benga ngaite bozo la caca soki ngunga etonki. Bacha na mort. Bon, Azali maman Prudence, tout ça, témoignage approché, mais là, il flash. En tout cas, c'est pour cela, maman. Tu pas y a bande ko, ceux qui ont monnaie de colon, ben, mais il y a balobi qui a ça profit. Bon, c'est la pression que on tient la mort, et bon, bien, la non, et puis on va se yanzan. Et belé, bah, koufa bon, bah, kanga, bah, esprit, bah, oh, qui t'en a, bah, beaucoup, tient, bah, vivante, la mort. Non, non, il y a dit, bah, monsieur, que, akufi bokosia na moko me oyo komona ikondia bundani na liwa kuna ayekola mukana moko me kusi bokosia na moko. En tout cas maman prochainement tozo sur la Bruxelles parce que vous avez na Belgique to kota na mozino ya témoignage ya maman na biso Prudence to ta disa kibinoga kenza mazadi dernière espoir recours ezali na maboko ya nzambe alolo. Merci beaucoup maman. Ok, voilà. Bien aimé, c'est la fin de notre émission. Maman Prudence, to comme na fuka ya émission na biso message na premier album au saut du Misaki. Vous avez un 4e album. Au premier album nanga na loba nde nauti koloba nasala banzembo mosusu nayimba na balbum abato nasi single mpe na bimisi donc naza na 10 chansons na marché alors soki bolingi bomona yango malamu neti album All You Jesus nakoinvite bino bokota na chaîne Prudence Kungu betika Prudence Kungu nde bokozwa ba nzembo nyonso tu ya album All You Jesus
beaucoup pambolama, hein, bien aimé dans le Seigneur, profitez de la grâce que Dieu m'a donnée et vous serez vraiment bénis et beaucoup pambolama, beaucoup yo kapna ba parole aux dedans dans quatre albums On You Jesus. Beaucoup pambolama parce que Nzamba bengi na pona musala na boko ka témoignage prochainement ndenge exala tina banda koyemba après avoir c'est quoi Nzamba c'est que ça qui Nzambe na lola biki surtout na loyemo message clé ni eza na kati ya loyemo abaku parce que Nzambe ya babaku abiki so aseki sao message ni eza na kati ya loyemo abaku Nzambe abaku donc na uté ko loba na baki déjà na franchise qui déjà abaku na kati donc message à Bakouk ezali pour na yo mto na promesse moko quelqu'un qui pas Nzambe. Donc peut-être que le baké ngai naza déjà na nyonso o naza na ngo naza na déjà na nyonso naza na poser l'autre côté. Mais tout bon ça été comme dit sur les enfants de Dieu, tu veux la promesse moko mine autozelaka retour pour Jésus-Christ donc enlèvement, enlèvement. Donc, ça promesse, moi, comme nous, on a bien aimé dans le Seigneur, à ne pas rater. Donc, comme ça, on a tout cas, on a et moi, comme on a mais toujours, c'est la Jésus-Christ, on a pour kamate église, pour token. Donc, ce qui est dit que, à Bakou, on a le bien, à Bakou, que ça nous tous, on a la promesse en Zambé. On a le lot, comme on Zambé, à la caille. Donc, Zalaka, na poste, na yo, toujours présent dans la poste nayo alors au kozwa nzamba kopesa onde na baki déjà prophétie c'est pour maman zala kaka na kimia au kozwa o nzamba bombelaki. Merci beaucoup à tes mela au kozwa toujours maman nzamba tikala na nyongwa ya bana il est là toujours pour la concerter ça biso maman to komi na suka ya émission na biso message ni no ko bana bandeko album c'est béni album kaza déjà un album déjà c'est bini alors on a ko senga na bino kande na lobi bokota déjà bokota déjà na chaîne Prudence Kungu boko zo banzembo na ba clip nyonso c'est bini ba clip naza ma montage boko quelques clips déjà ezokota déjà muke boko zo ngo déjà message clé za na kati album no eza message clé eza kaka ke na bomo na yo ndongo zali foye bango ke na likolo pe na se na mai eza na moto mosusu te oyo akosa le bolambo lokola Jésus Christ de Nazareth. Donc atokei na gauche na droite papa na yo te mama na yo te oyo akoki kosalela yo lokola Jésus Christ nde na nzembo mosusu na Maxi Singer na nga nalobi tata te mama te alingaka nga lokola yo donc nakosenga no bokota bokopambolama donc message clé na nga na kati ya album ezali eza na moto mosusu te nde nalobi il n'y a que toi Jésus oh you Jesus il n'y a que toi Jésus bien aimé na vie na yo na bomoi na yo sans Jésus okokende nulle part okoki kosala eloko te sans Jésus donc bomoi na yo il faut opesa bomoi na yo na kati ya Jésus Christ mpo yo oyebana kopambolama na se na moi yo mpe un jour beaucoup na mokonzi na mboka na lola. Merci beaucoup maman Prudence. Album déjà combien de titres maman? Naza na 6 titres. L'album On You Jesus et Maxi Singer naza na 4 chansons. Ndebo ozwa 10 chansons na bino eza po na bino. To décortiquer nze moko na moko prochainement. Tozo mosusu bo je crois na mois ya février maman. Fin février to rozala par la grâce de Dieu. Bon amis qui t'assoutent na loyer mo pe na mois la biso. Merci beaucoup maman na ndemo ya biso. Merci na maman na biso pe ndenge ya biso ki toko makas ko le kana sepel accueil. Merci na mon petit Caleb donc nzamba lola pamola yo bonzambe na bonzambe lola ezofuta sima na nto ya koloba ke nzamba boto kwai biso soki na masa zo sa biso message na ya soka na ba oyo balandi biso du début jusqu'à la fin peut-être na bosani question moko pour répondre tout ngai na zopesa kaka mbote na bana nzambe nyonso nde nauti koloba boconsommer vraiment album On You Jesus baparole eza na kati ekopambola biso makasi boadore nzambe botombola nzambe boluwe nzambe na banzembo eza na kati donc ndenge nabeti chanson oyo Habakkuk c'est un cadeau pour tous les Habakkuk du monde entier bolanda nzembo oyo malamu bokopambolama makasi
En tout cas, kola pambola biso, Jésus revient bientôt. To bongisa bomo na biso parce que to yebi mukolote akoki koya na tongo akoki koya na pokwa. C'est vrai to lo baka tango nyonso Jésus revient. Mais to yebi mukolote to yebi ngongate. Peut-être ce qui Yesu aye lelo te peut-être okoki kotika biso lelo to yebi bato ebele bazalaki cher epa na biso lelo baza su na bomo ete. Yango na osenga na ndeko na ngai loko eleki nyonso ya motuya. Zala na Jésus-Christ kati na yo, zala na Yesu kati na yo. Soki yeli lelo na moi de na pokwa okobika parce que oza na Jésus-Christ. Kola pambola biso. Merci Maman Prudence. Voilà, beaucoup de la chaîne de Maman Prudence. Bakomaka chaîne YouTube les années. Bakomika Prudence Congo bazwanyo sur en détail. Donc Prudence Congo. Donc bozwanyo sur en détail bonzambi ezakuna zama lola ko bénir bino. C'est la fin de notre émission. Bonzambe na bonzambe lola ezo futa simana anto ya ko baki nzamba boto paye. Et ce soit na masa zo c'est de partager cette vidéo nzamba lola pamula bino pour édification ya bande réunion surtout église corps de Christ. Bon s'abonner massivement à la chaîne de Solava Céleste et activer cloche. Il y a notification to kotani na kin parce que nous avons déjà Kinshasa. Merci beaucoup. Bye. Amen. Yasika eye mwana Congo bien si max yeli biso solution pour na bokasi ya papa ozo souffrir na hémorroïdes, constipation, éjaculation précoce, insuffisance ou impuissance sexuelle. Bien si max, c'est la solution à tous vos problèmes. Un produit traitant mais non stimulant, renforcement de la puissance pour Mama Sepela. Un produit 100% naturel conçu à la base des plantes en provenance de l'Indonésie. Pour tout commande en ligne, appelez-nous au 085 28 65 146. Bien Siamax, la solution à tous nos problèmes. Alors, passez vos commandes